Coucou. Ete kitoko na bandeko nyonso tu o balandaka nga na kombola bopeto nzamba pambola bino bo passer ba bon été vraiment nzambe kaka azala liboso na ba voyage bozo sala na makambo nyonso tu donc nzambe azala kaka liboso vraiment na souhaiter bino vraiment ba bon été. Donc, bah, été kitoko vraiment beau passer bah été kitoko vraiment na kati toujours ya présence en Nzambe na kati ya kosepelisa toujours Nzambe po Nzambe ne mutu aza number 1 ye mutu aopesa biso vie aopesa biso santé aopesa biso nyonso donc été vraiment kitoko penza po na bandeko nyonso tu oyo balandaka émission kombola bopeto na banzake kala mingi te bokozwa pe ba new ya sika na niveau ya Stockholm pour la minute on a na Stockholm donc à la mingi te na osela bino pe ba émission vraiment ya kombola bopeto bozala kaka branché connecté na kombola bopeto vraiment bokozala jamais dessus bokozala toujours édifié bokozwa toujours vraiment makasi bokozwa ba encouragement toujours pour na ko avancer toujours et le monde ensemble nzamba pambola bino wana tokutana ba prochaine émission bye.